un séminaire na biso ba 16h toujours banda 16h à 16h30 à 19h30 à ne pas rater landa biso tous en direct na ISP Média et indirectement na Les Bons Bergers et kozala pena mikolomine ya 4e édition ya intervention divine na kantana ngonga moke tolanda mwa sport pendant 1 minute. Banana Nzambe, Église Le Bon Berger, Bongisi Mololo Monene et enseigné ma prière, paix, délivrance, Mokolonal, jeudi le 29 au dimanche le 1er novembre 2020, Oyo Tem Nawezali, intervention divine. Papa, maman, il y a moi si peu mon bal. Toya kosenga intervention ya Nzambe na bomo ina biso, na makambo Oyo etamboli tie tango molayi na ba vie na biso. Pe makambo oyo ezosukisa mayele na biso. Au rendez-vous Yesu akokita po a intervenir na vie na yo, lolenge a intervenir ki po na vie spirituelle ya bekelo. Ako intervenir po na pobota na yo, lolenge a intervenir ki po na pobota ya Ana. Ako intervenir po na libala na yo, lolenge a intervenir ki po na libala ya Sara. Pe ako intervenir po na nyonso oyo ezosukisa biso mayele. Pamba ki makomi na ye lobi et pas y makasi na biso sukaka de ya ye ebandaka tokozala elongo na prophète Samuel Lukau Wanzambi Kimiana na oyo kila bandokima we nayeke bakobawa ndeko tokobanga mpe eloko te non pas orgueil parce que nous sommes tokobanga eloko te na bandeli non pas orgueil bongo kotunanga église Le Bon Berger soit droite. Église Le Bon Berger, il soit mis dans l'avenue Kimfuka numéro 23, na commune ya Mankala. Référence, route Elengesa. Papa, maman, intervention divine. Yeah, Yambala Hoyo, Mambu Mankaka, Ngana Zanga, Zanga de. Gloire à Dieu, na kanisa tolandi biso nyonso et kozala pena malamu tozala motuya premier jour ezali za na lolenge nango ndenge balibi ba ko récupérer bomo ya Pierre ndenge basunga ki Pierre ndenge ba osunga yo deuxième jour pesa pena malamu wana eza penda rassemblement solennel landa programme na ko pesa et kosunga maboto ebele vraiment ebele panza bali pa ya baninga mususu kotsa bangole tozala en direct na tanga moke tokoti na matia na biso ya lelo na kanisa tokozwa ba biblia na biso mana na Nzambe tozana bileko ya mabe landa makambo nyonso melanda mingi ba prédication oyo ko édifier yo landa mingi ba prédication yo kama makambo tozoloba neti lelo na kolobela makambo mibale to misato oyo ko ide yo Matthieu chapitre 3 verset 5 à 9. Totangi na kombo na Yesu Masia, les habitants de Jérusalem, de tous les Judées et tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui, c'est Jean-Baptiste. Il confessait les péchés, il se faisait baptiser par lui dans les fleuves Jourdain. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et beaucoup de sédiciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même: nous avons Abraham pour père, car vous déclarez que de ces pièces, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Awana kanisa tomoni biso ler tobandi koye pa ina Nzambe. Ba oyo ba yake pa ina Jean-Baptiste po ba batisama. Tozana double camp, double serpent. Alabina bango race de vipères. Wana bazali vipère serpent satanique. Nyoka na bomo yo Yesu, Moïse levaki na lisobe c'est Jésus-Christ. Alors au début l'air tozoya tozote pa ya mokili na mokili pa ya satana. Mais conseil ni Jean-Baptiste abengi banga déclarer bango. Alabi ndenge boye bo produire les fruits dignes de la repentance. Donc thème na biso ya moi lelo
thème na biso ya lelo ezali les résultats exigés. Donc leto uti na ngambo mosusu wana to yipa ina Kristo to bongoli motema to yambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobiki si to zwi libati ici siko résultat nzamba azalaka na résultat feza l'exiger oyo biso to komaka eloko nini esengeli na biso tozala il faut siko to produire ba fruit digne de la repentance. Ba fruit digne de la repentance. Eloko ezozanga bana na nzambe belé. Oteli mona na nzambe ayepa ina nzambe. Akomisi nzambe lokola camarade to koya epa ina nzambe comme lokola slogan na mwana nzambe. Jean-Baptiste Palobi yango bo prétendre ka koloba te toza bana Abraham. Po nzambe na kata mabanga ko bimisa bana Abraham belé au-delà na biso. Donc, tu produis le fruit de la repentance. Mais si tu as un fruit de la repentance, makambo nyonso malamu, makambo nyonso kitoko, pe makambo eumela ka fruit o demeraka. Na kanza toko partager na Jean chapitre 15. Oye pa ina nzambe, nini ozo produire. Et pa ina nzambe, oye na ba sentiment d'animosité. Oye kaka ndengo longwaki na monde wana ndengo ye na monde église omemi na ba polémique mondaine biloko batro mokili bazo salele lateli donc kati na ye loko moko te ezo lakisa kende yo bongoli motema ndeko leto yake pa ina Yesu leto bo to yamba ke lokola mokonzi pe mobiki ici leur molimo mosanta kota ke pa ina biso il y a la régénération na bomo ya bo Kristo elobeli na ye penser na ye objectif na ye échanger. Et ça là que ceux qui babeti azongi ici mais ceux qui babeti ce que commis babeti awa pesa libundio. Et ça là que ceux qui balobi na ye alandeli mais ceux que comme ceux qui balandeli abomi moto. Balobi mo Kristo nyonso oya ye pa ina Kristo aza akoma brisé abukana façon de penser façon d'agir marche même na ye idéologie na ye nyonso changea nyonso koma pour na gloire ezonge pa ina nzambe par rapport à biso le tozokoba. Et to bongisa bana na nzambe to ndimela nzambe moko ya malamu kozala na ngamba Kristo na mokilo ndenge ezopela nango moto boye eza mantata bana na nzambe to komi na bileko ya pasi ya mabele oyo bato bakoyela biso ba bar Jésus ba faux Christ ba faux évangile malobe ko kabola biso me ko kangisa biso te. À chaque fois, le christianisme, la religion est regroupée. Religion est alliée à masse. Il faut faire attention. Le toye bisonyoso pour le moment, le bifoto bota bambuma. Preuve ne ya bato babongwani les fruits. Le résultat exigé, c'est les fruits. Nous avons appelé dans Galates 5, tangananda kumalam kuna balaksi biso fruits démoniaques, fruits spirituels. Fruits anzambe na fruits ya Satan. C'est très facile pour yeba ko se retrouver. On a verset nango 1 balobi na biso pa ina Kristo Jean chapitre 15 verset 1 à 16. Babi, je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas les fruits, il est retranché, et tout sarment qui porte des fruits, il est immondé afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Et pas yo pe mama likambo ezali. Bana na nzambe. Batu bazo sambela bazo sabiano te. Mais na Jean oyo solution ezali. Na Jean oyo solution ezali. Nzamba nzamba tikotaka. Comment pas inazo répondre yote. Production de fruits. Nini ozo sala oyo nzamba zo mona koza vraiment mwana na ye. Est-ce que tu as déjà tout pardonné? Non. Oso bimina lokutango? Non. Est-ce que tu confesses chaque fois? Non. Orgueil, 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 orgueil. Mais à l'entretemps, dans ma belle, tout ça toujours n'a pas besoin. Ils ont se présenter du jour au jour. Toujours n'est pas une anzame, mais pas de réponse. Mais tout le monde a facilité qu'on ait na bonganga. Pour qu'on ait na bonganga, que trouver quelque chose qu'on a nganga qui paranete. Bon, on est qu'à sacrifice naé, à salio musala. Mais pas ensemble, ah, le mondimien, d'être le bac christianisme, et sa religion moko simple, nzamba tonda bolingo, oui, bolingo, mais à rapport à mbomo yosobota. Balance na yo, c'est fruit. Nini yo so sali, nini yo koma, banda yo bongola motema. Oyamba Yesu Masiya lokola mokonzepe mobiki ici. Mbuma nini yo bota, oyo so la kisabato.
qui a solo za mo Kristo. Alobi sarma nyonso ekobota mbuma te ba okatango. Peut-être que ça l'a déjà coupé. Ce qui ba kato ningo lakisa nini? Relation na Nzambe wana esila. Ndenge to moni Israël bande ko clocher de deux côtés, relation na bango ebebaki na Nzambe. Elinde ayeko établir, ko rétablir. Alobi soit ce que boza Nzambe, ce que boza abal. OK, na ngamba bal. L'église ezo continue kotonda. Makamba malamu ezo zalate. Ba prophète bazo continue koloba. Makamba malamu ezo zalate. Batu bazo kila ko bondela ba résultat muke. Ndo moni pina batu bakomi na babololo. Pe babaile Nzambe wana. Mais eloko batu bazo bonde, bazo bosana. Bible eza miroir. Nzamba pesa déjà ba possibilité. Alors biso ko kobota mbomate comme résultat exigé. Lero bongoli motema fruit. Et loko yoko lakisa ngelo lakisa kende siko ya solo molimo mosanta zi contrôle la bomo inayo. Alors bisiko soko botite ba okata babwaki. Alors soko boti ba ko imonde ko bongisa yo. Ko bongiso mikolo na mikolo. Verset 3 on les autres trompés batumi babi déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Soko acceptango. Soko boti mbuma, là vous êtes pur. Omoni, mais soko boti mbuma te vous n'êtes pas pur, vous êtes toujours impur. Na ba propos na yo, ko finga na ba homme de Dieu. Banana Nzambe, nazote ya yo. To komi ko pesa Satan na maboko, pourquoi? Pour nous se komi faux lelo. Nous se komi faux surtout berera basali na Nzambe. Bible ngo tozotanga. Ya wana balance na biso. Oyebi mbula berera ba serviteur banda. Ba betama, baso betama petit lelo, ba eux baso critiquer ba serviteur. Ko landa na ba réseaux sociaux te, ko landa mutu nyonso te, mutu na mutu ayebi eloko ni nazo sala. Po réalité za ka caché na mitema batu. Omoni, mutu nazo finga, yozo seka. Mutu nazo sala boy, yozo seka. Mais Miriam pa finga ki Moïse. Po Moïse pina makamba sala ki sala kitoko te. Yo tche mobeko yo moko obuka ngo lisusu attention nazo komisa batu te mais nazo longolo na fimbo Nzambe po batu ebele baza sous chikoto wana lelo évangile komi contrôlé par les hommes non par Dieu batu baso sala ba jugement basali na Nzambe za batu oyo ba établissé ki bango te en tout cas faut te faire attention et pas yoana to ko sambela Nzambe a révéler biso le vrai et le faux voir moko kaka yangwana ba penser barrière penser na biso te omoni aba lobi bongo à cause à parole biso to lobi nde na yebisi bino bino bokomi pi toza la très attentif na biloko na le vrai zali toujours berera basali na Nzambe to supporter ngo to mona ke erreur ya Abraham to mona ke erreur ya David et non poto encourager batu non mais poto zongi sa biso pene lekoyo to somona lokola biso to zo vivre na âge moko spécial non toko sakanya la grâce à Nzambe te mais faut te faire attention to yeba ko poussa na pene na bato baza ko encadrer biso de pere que toko bungi sa piste nyoso basaleli biso et puis basali na Nzambe ba utili kolokuna lelo sur 10 na 9 baza déjà ba faux un cas comme taza bien alors c'est faux il faut te faire attention bana Nzambe demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter les fruits il ne demeure s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous demeurez à moi. Omoni. Donc, verset 6, si quelqu'un demeure à moi et si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté comme les sarments. Il est séché puis on les ramasse. Les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Mama likambwa, maloba moko mike, mais na ba grande porte. Et l'équipe a prophétie nyoso yoyo kakina vie. Ce qu'on mettre verset 7 en pratique, oza déjà na ekuka kufungwama. Na biloko nyoso ezotungisa yo. Alors si vous demeurez à moi, elingo laksa nini? Ce qui bino boza attaché na ngai, donc elingo laksa preuve. Résultat exigé les fruits donc okobota mbuma yo somona bolingo moto ezikisakate moto ezikisakate somona pina moto ezikisakate osomona kuro ikangakate non les babi moto donc soko simbi ngo ziki les babi mo Kristo faut te produire des faits oyo ba Kristo ba produisaka ozana no mo Kristo mais ozana 15 binemi
okabona na batu na église pa yo sambelaka. Église est comme terrain de bataille. Hein? Donc on se comprendre que nde Satana azapenda kolakisa nzambe nde babaka antichrist akotia trône nene kati église. Tosoma nango pa ba prédicateur oui, mais tosoma nango pa ina bino bandimi. Ngo lisanga oyo contre lisango baloba na kati. Frère contre frère oyo. Tongeri moko part hors cadre en église. Donc mutupina longwe na ndako na ye aza pire aye kusumuka na église. Moninga zo seka moninga pone lamba lati. Ne lobeli po azwa kite po babenga kikisami mo kazwa kite po balongola ke musala azwi penza mutasolo babongo mo Kristo me okolanda na se awa alobi soki bino bokozala kati na ngai ngana za kati na bina tashima wana bosenga ngeloko nyonso ndeko panza message pa ya mo Kristo nyonso soka zozwa te ata la reveni mbuma. Est-ce que ça na Galate 5 biloko Galate 5 alobeli est-ce que ça partage na ye joie motema boyambi wana mbuma wana o Jean-Baptiste aza ko exiger na Matthieu chapitre 3 fruit d'une de la repentance nazalaki moyibi le na yekat na Kristo natika koyiba nazalaki ndumba le na yekat na Kristo natika kindumba nazalaki lokuta le na yekat na Kristo natika lokuta. Donc message au moni le rozo banauka ne bandeli soko tali kaka au moni prédication normale au kati aussi ba message à assimilation au 2020 est année de bénédiction wana sikozoloba amen amen ndenge sabo nzamba kosala makamba minene tala nzamba sala makamba minene mikolo nyonso wana za message bakopesa kayote mikolo na mikolo omona kan lokole za spécial message spécial yango olingi miracle kota na finayo olingi obota olingi obala olingi sala makambo ebele okota ba retraite okila ozwa biyano demere katikati na liloba na nzambe mettre ngo en pratique résultat kijele to komi ba Kristo bota mbuma marka mbuma nini bazolo bela biso pona kokende na koshite la verset 12 à la Bible, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Mama likambwa. Tout linga na ba moko na ba numo. Tout ça kakawa na résultat exigé. Leto komi ba Kristo. Mais ba sentiment d'animosité fait si là. Nazo sali sakir da me pa ya mwana moko alabina nga papa. Wana penda tika na likambo wana to sotango nanu mutima nanga na lembite. Na yokango somo. Mabe. Na silika kate na beta likofi na mesa nebise yesu aza mwana mama liki na binote toti kona ati mokolo moteme kolemba so okufi lobi so okufi sikoyo no bibili nini ezolo bana yoke ni mitema bana na nzambe lembaka nani bongo bakolimbisa bana na nzambe balimbisa ka par image o Kristo achakati na bango et le ko Jésus Christ achakati na bango nde memaka pardon et pas bana na nzambe. Omoni ndeki tokotala na 1 Jean tokotanga tetanga na ndako 1 Jean chapitre 3 verset 16. Ba bibolingo na nzamba na tokoyeba ngo nini apesa kibomo na ye pona biso. Biso pe na tour na biso lokola banzamba mike esengeli to pesa ngo pe bomo na biso sacrifice pona baninga ndeki tokomona mikolo misusu to vendredi na YSP midi tokozwa ngo sacrifice en soi et envers les autres. Omoni na 1 Jean chapitre 3 verset 16. Alobi tolingana bamoko na bamoko commandement ya sika ndeko pa ezolozo kangai bwakisa binemi nyoso za na bango lero zosili sa prédication oyo luka bango solola na bango senga bango bolimbisi loba oyo elekaki wana na sosola kite na zomikangela ba porte nzoka na Matthieu chapitre 15 verset 7 kuna ba yibisi biso kende soki tokozala attaché yaza attaché na biso to sengele ostolingi donc na mikanga kanga moko na comprendre kende mbuma wana bolingo na boti yango na note esengeli na botango linga muninga na yo osomona ngo mwasi musayi bisenga kende papa to fanda kanika ndako moko amena linga kete so mwana okotela muninga poison te olinga kete mobali penzo bozo fanda ni ndako moko bolala na mbetu moko na comprendre donc yango nezala ke moko atali koto yo moko atali kote kuna mbetu nzoke koma ka boulevard na kati donc na kati mutu azati
oh bana na nzambe tozala angele résultat exigé mikolo tozoloba lokola mondimi mbuma résultat exigé les fruits d'union de la repentance mbumu ezolakisa kende ezali duni ya moto abongola motema alulaka te abivi na ye atala liboso azongaka lisusu nsima te akanisaka biloko ya kalakala wana te oyo ye atikisaki bolingo katikati na lingomba résultat exigé l'amour linga pasteur na yo linga moninga wana linga pauvre wana bolingo eza na barrière te bolingo eza na division te nzambe atiki batu atiki na ndako Herode naza ko informer yo atiki na ndako Ponce Pilate aye pene pa ya ba Pierre ba Lazare ba pauvre po ya yaki ko luka ba oyo abunga nzela aye pa batu oyo bazalaki pliba bato batanga te akomisi bango ba disciple bato batanga ki basiki na mwa balira bwaki bango pourquoi pas toi osaka na ba camarade ba mvwa mo bosa na bango ranger moko yeso lobaki bato pa mokili ba ibosa la bongo kolinga muto yaza peni na ye il faut tozala très attentif et pona ko chiter na verset nango 16 alabi ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portez des fruits. Objectif yangwana. Et loko ayeba ekopona yo nangai. Et loko ayeko benga yo nangai. Alobi yende mzabenga kibiso po abuka lolendo na biso. Onga na danger. Nga profeta le bon berger na suka. Nga kutinga sabu na bangi sakabatu. Nga ne bongo mona ngabona melaka mabanga moto lukuta. Lera lobil ba yeko liblanga joyo po mutu amatsa lolendo na ete. Po mutu amona tiki ba mona ki na qualité moko boye. Nde yango bazwaki ye. Ba mona ki biso ne lokote netinga l'échec abato mokili. Nga na famille na ki mutasuka. So ba ndo benga batu ba bengi batu ba sisi na ko benga batu ba lexi mwa pause moko boye na kati après ba benginga. Omoni. Mais à partir na ye na koma les premiers. Donc so ba bengi nga na sima mutu ba benga zana mutu ba lexi pose ba ndako l'église après ba no benga batu. Omoni. Donc Christ wana za malamu. Donc asobi pa ba ye ko li ba produire mbuma wana. Arabi nga mutu na benga kibino. Bino te. Pona ko kasser lolendo na bango lele basota la baninga. Objectif na bengeli bino nini? Bobuta mbuma te. Tula kisabatu kende Christ aza bolingo. Christ aza malamu. Bible bi à partir de comportement na biso ndi to ko attirer pe batu vers biso. Bana basi to ko mema mibali na biso na repentance. Le tozo la kisabango oyo biso tozali. Mais awa race moka fruit balbi na biso photo produit. Afin que vous allez et vous portez des fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Tout ce qui wana na kanisa, fruit qui demeure. Mbomo iwumelaka bana nzambe kondima na bangisa lokola londende andimeli kaka nzambe na kati église le rabimi nyo satiki en église andimeli nzambe obandi mwa comportement moko mwa une semaine 2 semaines koleka ka comportement wana c'est fini ozongeli makamba mabe wana siko bando le diable m'a trompé oui résistez il fuira loin de vous résistez bana nzambe toke wapi mukileke na kokufa tala maladie yeli biso landa ba texte nanga nyonso omoni simulation ba prophétie ba betongo ba fimbu ba diembiki corona makatoza wapi aski bozo sosola kaka te bozo sosola te ngana lobaki na bino na confinement oyo de confinement na biso yo to risque to zonga ba de confiner biso pressé landa ba vidéo malamu oyo anga yoka maloba nanga toza wapi lelo non tondimela Yesu masia lokola mo concept mobiki ici mabelezo traverser ba moment difficile plus pire du jour au jour tout ce qui n'accomplissement ya plan di sali botambo ma résultat exigé yango ba benga yo nanga ndenge ba yebisi biso awa poto senge pa ya papa oyo nyoso biso to koluka ko senga nde tozozwa ozana ba programme na prophète Sami eloko na koloba na yo yango wana banda ko bota bamboma bana nanga nyoso oyo nazo kamba bato bakoso bilila kolanda biso banda ko sala effort au demeurer en Christ la tala to la siko tozo mataliso te jeudi o mona lokola maseki yango na bilei na biso so to bondelité to mona lokola eloko moko ezangi biso to bondela rapona yo mais eloko tozo tinda yo landa makambo tozo loba na yo
bima na acte nyonso mauvais. Galate 5 eza la balance na yo. Soko zobota bambuma na positif nzamba pambulo. Soko zobota te retard réalité. Tika nzambe apambola yo, apambola libota no mobimba, apambola mutu nyonso azolanda biso panza balimpa ya baninga. Résultat exigé les fruits dignes de la repentance. Na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen. Tokobondela moke Seigneur topamboli yo. Nzambo za na makoke zangi suka. Maloba na biso kende musika. Mitema na batu bongwana. Longola ya mabanga lona ya misuni. Moko ta yake pa inoso ki yobendi yete. Sunga bana na nzambe nyoso bazo tepa tepa. Bazo kokate ko atteindre objectif longola distraction na mokili. Yangwana chaki molimo no mosanto na mitema na batu pona ko éveiller conscience a batu. Kono tala baini bazo kosa bana na nzambe. Mais molimo no mosanto a interpeller mitema ba Kristo nyonso. Zongisa batu na nzela. Batu babota mbuma duni ya repentance. Fongola miso a batu lakisa bango mokano na yo. Kono na pamboli libota nyonso. Mutu nyonso individuellement kolanda biso. Batu babonde la bazwa biano epai na yo. Na kombo na Yesu Masia. Pambola le bon berger TV. Pambola IHP Media. Au nom de Jésus-Christ. Ndetolobi. Amen. Voilà. Banana Nzambe, Église Le Bon Berger, Bongisi Molulu Monene et enseigné ma prière, paix, délivrance, Mokolonal, jeudi le 29 au dimanche le 1er novembre 2020, Oyo Temna Wezali, intervention divine. Papa, maman, elenge mwasi pe mobali toya kosenga intervention ya Nzambe na bomoi na biso na makambo oyo etamboli tie ntango molai na bavi na biso pe makambo oyo ezosukisa mayele na biso au rendez-vous Yesu akokita mpo intervenir na vie na yo lolenge intervenaki mpo na vie spirituelle ya petelo ako intervenir mpo na kobota na yo lolenge intervenaki mpo na kobota ya Ana ako intervenir pour la libala na yo lolenge intervenir pour la libala ya Sarah pe ako intervenir pour la nyonso oyo ezosukisa biso mayele pamba die makomi na ye lobi epai makasi na biso esukaka ye ya ye ebandaka tokozala elongo na prophète Samuel lukau lwa Nzambe kimiani na oyo kila bandokima we nayoke bakombaba ndeko tokobanga mpe eloko te non par orgueil parce que nous sommes tokobanga eloko te na bandeli non par orgueil bongo poto na ngai église Le Bon Berger swami wata église Le Bon Berger et swami na avenue Kimfuka numéro 23 na commune ya Mankala référence route Elengesa papa maman intervention divine ye yambara hoyo mambu mankaka ngana zanga te